si réellement moi na yo Davina akosela comme makambo mais sengeli o prouver yango ndeko Ferregola na kombo ya Ferregola mwana o quand même auquel kozala na ndeto ba moi notoriété na kombo ya tata na ye moi si ya makangu nde azalaka mais mwana ya makangu azalaka te mwana nyonso za légitime ndenge naza boye na boti mwana ngai moi si pamba kaka boye mwana wana banda koloba o te na linga papa nga te po linga violer ngai mai ninga na pamba te et ça fait très mal comme on a moi la moko boye ka dans les meilleurs boye azala rejeté. Voilà, esengo ezalaka tango iso omitema mabiso tango toyebaka ete tozobima lisusu na betando eke na bino pona kosola na bino na chaîne kitoko oyo Shelvi TV wapi biso tozalaka wana pona kosombiki nyamakanisi na bino parce que bozalaka vraiment apprécié liboso na biso pour na rabino te mais ezalaka confiance pe amour au bino bosala rabiso boza kolanda biso de partout qui mène en kolo su penza et umela o mabota mabino merci à mon boss na koloba à l'équipe boss ba voisin ba voisine chez la vita moi en France à solo à kenda poto na tango big salutation à toi merci pour na geste pour ba geste no l'équipe tellement belé sans oublier à Gianni Lota na Lyon au moins en France à Tongo les sous les cas donc à Gianni Lota Torobi Bisonayo to Zabebo et merci pour la confiance et puis ba conseil na yo ezoko ba ben rythme iko quel okendo ainsi que à François Fouamba bah oui mon vieux depuis Suisse sans oublier François Fouamba molongane qui toko il y a Madame Bensoula Fouamba, big salutation à vous, ainsi que à Serge Moussumba depuis les États-Unis. Nzambe abate la bino, na ebe teza confiance au bossala rabiso, merci. Na réalisateur nanga Titi Kadima, balobi Mobutu, veut dire que Gisara le roi Mobutu. Na bata commandement, ainsi que Moutoana Sima ya caméra, Glody Messa. Bangonde baza kwa série réalisation il y a émission ya mokolo mwalelo kasi yambo ete toko tapenza na kati ya masolo na biso tokoli ki a été biso tango toyaka liboso ba etando ike tozalaka na makambo o toyaka na yango et puis makambo yango esalaka biso pasi toyaka nango be pa na bino pona kozwa ba solution et po biyano ezalaka ebele na yango na toyaka to bino esengeli to partager yango na ba téléspectateurs na biso ba salaka biso confiance lelo titoye boye toye na masolo ya kosola na bino nao etali Davina Gola tango bokoka Gola bokoka ezali bongo Ferregola mwana na ye Davina Gola oyo wapi biso nyonso tout okomona ba image ndenge za ko circuler de partout na mambi matali vinaye azawa na Kinshasa te et azana mboka Turquie to ebité à l'olenga kendelima akena producteur ya JB Mpiana kasi poto monopoliser malobate to tika bino botala image sima nango to kozonga pona kosala analyse na biso en beauté na etali déplacement ya Davina Gola de Kinshasa tina Turquie ake lolenge nini. Dieu fait grâce, on mange. L'homme de la paix, le grand producteur. Jésus-Christ de Nazareth ne change jamais. Ouais. Nous, on a toujours la foi avec Jésus, dans les bons. Dans les bons. Si. Davina, bon appétit. Hein? Tu es avec ton oncle. Bienvenue Makanga, l'homme de la paix. Merci. Wana toti kolanda biso nyonso tout moni ndenge ni bavandi na mesa ba kolia. Balobi Yesu pe yamboita kufa. Azwaki lipa asangisi ba ekoli na mesa akaboli bango lipa lobi bolia ka lipa opona kokanisa ngai bomelaka keni oyo vini opona kokanisa ngai wana ndeza kwa makila na ngai ndenge moko pe tomoni Davina ba kolia ba ko seka na producteur ya JB Mpiana pour JB Mpiana très bientôt là azali na concert na Turquie kasi toyebite pourquoi Davina Gola Azali a se retrouvé en Turquie.
eza pona nini nani amemi po biso nyonso toyebi mwana ya Ferregola Davina azalaka la bienvenue et pas ya Ferregola par rapport ya entre guillemets ba soupçon ebima et toyebaka te pourquoi ba welela nini po papa même Bible elobi yango bon même na loi elobi yango mwasi ya makangu nde azalaka mais mwana ya makangu azalaka te mwana nyonso za légitime ato boti mwana na mutu ya liboma mon frère ma sœur yeba yango mwana wana za légitime oh mwana oyo na botaki na bonne na ngai soko boti déjà mwana bonne mwana wana komi légitime l'état yebiye ero ke kozule acte de naissance ba cha kombo na yo tata ba che kombo ya mama ba cha kombo ya mama oh moi tino nda kote moi c'est likangu to moi si soki nini songolo pakato ya liboma ba cha kombo na ye na acte de naissance à mwana wana et to yebite pourquoi Ferregola ayoka na ratena mwana oh entre guillemets bandeko to sala ki moi ba investigation pour que ba journaliste investigation to yebi tout ce qui se dit na kombo ya Ferregola na Davina Gola ya mbote tango mwana wa botamaki famille ya mama ya Davina Gola bazalaki penza ko sepelate ko pesa faire mwana na ye et mwana wana pe bon bango ba comme ça ko ndenge bilanga na bango donc faire comme le roi bilanga na bango bali ya rambo na sima mwana wana peut-être yango sala ke Ferregola a sepelation na mwana na te atikaye même quand il y a des pressions au ko saboter ko tika mwana te pour moi na za yo za makila na yo même ce mwana na la ya bandi ko lela na kombo na yo papa asenga kiote ba sentiment na yo bilengi na yo de salaire que mwana wana abima tangu bana babota marezalaka consentement ya ba parents mwana vanda gine soki na lola soki place nini avani na ye mais bino na bolingo na na sentiment na bino abobengi tangu mwana bimi alors bokolisa ye lolenge o elongo bani pour lelo soki mwana a se retrouver na libanda ndenge to komona Davina o lelo po toyebika kotaki na monde ya média comme ko sala na ba émission sur YouTube nous sommes sur mona kié mais kotala ndenge vi mwana na bande ko meneza ki penza ki to côté ya kombo ya papa na d'une ya kombo ya papa na ye Ferregola biso sotomi ke faire aza stable financièrement faire aza stable alors et sala ki penza moi pasi et tant que tu me kolandela toki batu babina sono Davina papa na ya sepelaka na ye tepo mwana wana akosela ka ye makambo que alingaka violer. Moi je me pose des questions ngane na zabo na boti mwana ngai mwasi pamba kaka boye mwana wana banda koloba o te na linga papa na te po alinga violer ngai mai ninga na pamba te siko mwana oyo aboya papa ou bien azaki intoxiqué na famille na ye maman ba famille maman ne bande ko tinda ye atapo na yango mwana oyo ajaza nango tsoko bakoza akona jeune ba 20 21 ans ou 22 ans acha ko za nango si réellement ba propos ne zaki alokuta ba tinda ke ko tinda c'est le moment ko dénoncer alo ba te na garder relation na papa na ngai par rapport à biloko na kene ko dénoncer na bande ko pousser nga pourtant mwana za mineur mwana sa loko nyonso to za na consentement na été bazo pousser parce que ça na maturité te donc so azaki mukende ba intoxiqué ke ba biloba boye po papa na sala boye or ezali auto ko mona te mwana a tellement na position papa viola alingaka violer yango wana nde alingaka été et puis akendaka na famille ya Ferregola et soi-disant cousin na ye donc neveu ya Ferregola pe alingaka lisusu a violer yango wana babilo wana sotango bimaka elle n'était plus la bienvenue na famille ya Ferregola même voire même papa na ye moko siko to sa analyse ya koloba boye producteur oyo azali producteur ya tata na été producteur à Ferreté asa producteur bel et bien il y a JB Piana au coup ça n'a rien à voir ce zakata producteur il y a Weranson on a compris parce que Wera fali nani Ferregola auta et pas ya Weranson donc tu mais asa producteur il y a JB Piana sikoyo na lien nini na mécanisme nini et ça que va se retrouver kuna na Turquie puis va faire na table moko ba ko solo là et amemiye pour akende wapi asuka kaka na Turquie ou bien banzela monsieur ezali soka kei est-ce que producteur oyo a consulté qui fait Ferregola pour le lot producteur toro ebiso vérité si
et comme li Davina quelque chose ya mabe to yebi ba Turki ande ba to bakenda bakende ba poto na nzela ba masuwa c'est masuwa ko tout ba nga bani ba pirogue ba benga ba okene loko moko boyati na te ba boîte voilà ba boîte ya moko ba nini ba bloko ko supporter ba vent ya nini ya maite bakenda bakatisa na yango siko soki lelo mwana wana ezaki aosuka na Turquie te aokota bamboka msu et que lelo a perdre vie na producteur bolandela soki au consulta qui fait arrêter est-ce que ndenge mwana oyo Davina Gola ake na Turquie ake na volonté à faire est-ce que faire avait contribué quelque chose pour mwana o akende poto mwana wa luka penzela ya poto bandakala ti akota banzela classe nenga tanga ki classe na ye et Zaki na mindono makasi tango azu diplôme d'état année passée nde alobaki non akota na monde internet na média azwa mbongo soka zimbongo nde a continuer université mais hélas ce n'est pas le cas le lo mwana o a se retrouver na Turquie nde na za koloba na bino boye maintenant tomi tuna ba question ndenge na lobaki on est bandeli et ça fait très mal comme on a mwana moko boye dans le neya boye azala rejeté na kombo ya Ferregola mwana o quand même auquel kozala na ndeto ba moi notoriété na kombo ya tata na ye je ne pense pas que le logi ben pia na ko tika soraya wana libanda atika bana na ye libanda aboyekisa bango ata soki aboti mwana moko boye bato bayebi te libanda po biso toyebi ke Ferregola aza na bana on dirait bonheur ya Ferregola ou bien richesse na ye eza reposer na bana aza na bana ebele siko bana nyonso oyo ba o Ferregola boti il faut bango se na même point d'égalité ata mwana moko boye na koloba siko mwana moko ochaki mwasi moko su zemi wana eba mwana soka botami il faut na même point d'égalité na bana misusu sikoyo pourquoi okoki kolinga bana misusu bana misusu olinga te si réellement mwana na yo Davina akosela ka makambo mais sengeli o prouver yango ndeko Ferregola na place ke obwakisa mwana oyo akomi délaissé lelo oyo mwana aza ate aza na Turquie de toluka toyeba eza na posa na yo eza na volonté na yo nde otiki mwana akende na producteur ya JB Piana na Turquie ou bien ake mission de service producteur oyo alobi lokola JB Piana akobeta na Turquie na kende non on se pose beaucoup de questions sur ça. Moi, a commis les camps où il y a producteur ou bien azu mobile moko boyenga bande ko sa émission internet mobile on a tindele bia bibo yaka na Turquie à partir de Turquie to okuta na po musu bazala ndengo wana moi si alingi moi si na poto to mobile na poto yaza na Kinshasa ba bi ke no billet to visa facilement za to musu Turquie to Dubai to Chine abibon to okuta na kuna place na biso okuta na yango wana akotindele mbongo aseli makambo nyonso ake Dubai Turquie to Chine après basisi mamu na bango mutam tabendani azongi ou bien eza ba projet mususu ebatami na sima na yango moi ezaka conseil na opesa puisqu'il y a beaucoup de gens au babenga biso de partout par rapport à sujet oyo et batobe ba mais John Famba biso to bien mingi na kota ba chrétien nous sommes en train d'exhorter les gens par rapport à makambo et ko comme la pe mutu nyonso mutu Davina Gola azam mutu o nzamba sali biso pe toza bekela mon nzamba sali maintenant tout le monde c'est comme s'il y a un danger ezakoya biso za lokwa ba sentinelle to ko beta yango to ko beta cloche par rapport à la vie il y a Davina Gola oh to ko mono ndeza en danger moi non aza délaissé Ferregola il faut appeler sa biso explication par rapport à déplacement moi na ye ndenge aza awate pour l'état congolais a yebi que moi na o Davina Gola il appartient à un père papa yango zanani Ferregola maman na ye ayebani alors esengeli na biso te penza to lukaka ko leta bana ba casquette bango ba yebite pour moi nanga naza innocent avant d'agir nae azaki soki wapi na ko bandela yango consentement ya ba parents de mwana aye alors zo soin ya mwana très bien
et kozala malamu mingi et mwana oyo lelo soki a gagné a réussi na vie ezape pona ba ndekone misusu aotalaka teke bana to botami na papa na maman na non aotala pe ba ndekone po faire bana bazam tellement belé mwana oso lelo a réussi au vie na lokola pe azwa diplôme d'état azana bac na c'est important osunga yepe lisusu koleka lokola déjà ça l'est pas si vous avez la volonté na yote luka o pesa sous explication et puis au soutenir yendenga koti wana azonga Kinshasa te akene ko gagner vie na ye ailleurs alors conseil na ba musicien so batikali s'il vous plaît richesse na bino ezalaka kate ou soit soza star oza na basi ebele obota bana ebele oza na maîtrise na bango te okoyeba ta ko bipoza na ba parents sous le loto yebi ba diamantifère ebele na Congo aboti na basi 25 bana misoza zoyeba ba komo na wote yo kutuza mwana ya mama na mais mwana na yo moko obosa na kombo ya mwana kombo no susu na kombo benga mwana kombo ya mwana mususu donc babilo il faut tant oza koluka oza na bana beto basi ebele il faut assumer ba responsabilité na yo pour l'état congolais rolandela ba parents o babwaki sarabana et il faut comité nga na osenga même na l'état ce comité a suivi ezala mwana moko aza délaissé ba parents baza vivant to mwana moko akufela ba boti famille ya papa te mama bazo nyokola bana wana non il faut kolandela bango na limemia et kozala malamu mingi po bana ebele lelo bakanga bango bandoki et misu peza baza ko intoxiquer bango nde na koloba dossier ya Davina Gola na Fere Gola bato belé peut-être intoxiquer mwana oyo tomsu na famille tomsu na quartier baninga te il faut le baboye po papa na le quoi papa na célèbre tant bakoyoka boye ko kitisa yo sala boye le quoi alinga côté alors Davina pe lokola mwana na osenga na yo osimilier pour Bible lobi na biso na mokanda ya Éphésiens enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère afin que mikolo na yo ezala ebele na se ya mabele oyo. Alors soki oza ko reconnaître que papa na yo a posa acte wana te s'il te plaît Davina incline-toi ndenge olobaki yango na média sans réparation personnelle yo na papa na yo o réparer olobi na yo osengi pardon après leki na média Tom Susu, papa non soki a Bible pe lobi yango les enfants boyo ki samite ba parents na bino pas cité. Tom Susu oyo ki samote ma papa na pas si faire gola yango a rejeter yo alinganga te pour lelo parents monto linga mona a humilier. Mais ba pe nzoko le mbaraminu na été. Wana mokinde lobi ada Joana, nzoko le mbaraminu na été faire gola peu importe mwana na yo, ce mwana na yo a saleli yo salité na nzoto. Oko beta été okokata été okolongola salité wana osongisi donc soki olingi soso linga pe makinaye lelo naza to na ba proverbe pour to na sujet moko o ezapena sensible et toucher batunyoso et les pasteurs devaient réagir par rapport à ça. Tosunga bandeko mais il y a aussi des pasteurs des hommes de Dieu au ba rejeter bana ba boti partout ba komi na ba chef à maison civile na bango donc te pasteur to dia kayo geraka ser wana ndenga za wana mama na bango so alinga longola zema kosa ke non ezazemi ya mutu moko yebi kombo te mais pasteur a gérer yango pe bien alors esengeli tango mwana na robotama ozo soin na ye kitoko. Donc, moi, mon quête, vous avez un autre cabana, bino tu as posa, faire gola, azwa maintenant en charge moi na o. Pour les lots, moi no à Bali, azimo Bali. Pour ça, moi si kitoko. Ce qui les lots à Bali, faire gola, bah représenter tata msoute, comment est-ce que vous avez faire? Si ko okozwa bilamba, ya libala to rozwa yangote. Okozwa monga libala to rozwa yangote. C'est le moment. Il y a investir na moi na o. Pour moi, na s'occuper à Inio et Zalramabe Mingi. Peut-être il y a eu une main noire entre deux familles, deux camps. Balukaki, ko bebisa, ko longola mwana, affection na yo, baloba na yo. Monita ngozalaka muke papa no lingaka violer yo. Yango monito boyaka. Mwana pacha yango na mutu. So il faut ko longole loko wana. Yo lokola papa il faut o senga affection à mwana. Donc il faut o luka o epate mwana. Tom Susu et bilo ba kotisa o laver yango okozwa mwana obenge boke na restaurant et si pas koli mon camarade na ndie muninga na yo Tom Susu ba chérie non mais tongo ba mona oh mwana na ye et comme sabatu
Donc, quand ici il y a de main noire dans le dossier, le cas arrangé, ça sera vraiment une très bonne chose. Tout ça, pour ça, la suggestion par rapport à Yamakambo. Et à Mambo, nous sommes le Bélia, on va découvrir de partout, s'il vous plaît, tu vous aurez tellement maillé, vous réfléchissez bien, peut-être plus que nous. Tu as posé la suggestion à Bino, vous avez des SMS à Bino, tu as par rapport à l'éclaircissement Makambo, tout ça, pour répondre à la question. Nabino pour na loto sokiawa kimia na kolo sumasi ya penza e umela o mabota mabino soki bo sepela ki na mamtoloba ki bo pesa merci na kolo nzambe et puis à mon réalisateur Titika Dima ainsi que Glody Mesaoba siwa qui réalisation il y a émission Oyo. Quant à moi je vous dis bye.